Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la baby la donja ya ba baby mwasi nzambe tala koseka mukuse na biso ya tolo mutetela moko ya tongo makasi wana topesi mwa mbote nanu na batetela nyonso o bazolanda biso na minute oyo topesi bino ba mbote makasi na système moko ya tokos makasi et pourquoi pas ba mbote na ba lova chou ba onyonso ba lela baby la donja ba onyonso ba lingaka penza musala ya baby la donja ba onyonso ba sepelaka na baby la donja yango tobengaka ba lova chou place nyonso bozolanda biso topesi bino ba mbote bokamata surtout ba bisou na ndenge moko na système moko ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino baby la donja lisusu totaki koloba awa ebele abatu babandaki kotuna baby la donja akovoyager kampo na poto en tout cas analyse na biso kandenge boyebi ezalaki nango clair na bakwa nyonso donc tolobaki nyonso penza et puis ebele pe ya batu basepelaki na analyse wana ebele pe ya batu basalaki ba commentaire na bango na système ya bien makasi yango elakisaka vraiment combien balova chou balinga baby la donja. En tout cas, grand merci na bino nyonso balova chou, bino nyonso obo souteniraka baby la donja. Que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Pona musala, pona bolingo oyo vraiment bolakisaka envers mukuse na biso ya tolo Nathalie Donja. Somo bandeko makambo ezanga kate toye lisusu kaka pona makambo ya baby la donja toye lisusu mituna eza ebele ebele ya batu bazotuna yango tolobaki te toya kaka tosalango analyse biso nyonso tosolola kandenge ezalaka yango bandeko totiaka ba numero na biso kuna soki bozana mwa proposition na bino bozana mwa suggestion to bozana mwa matière na bino bolingi bopesa kandenge ezalaka na système moko ya bien numero na biso yango yo bokoki kokomela biso na WhatsApp bokoki pe kobenga na WhatsApp en tout cas to ko répondre bino mingi makasi surtout na système moko ya tokos makasi. Avant to kota na mwa émission na biso ya lelo en tout cas na osenga nanu na batu onyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ya ba conseil chaîne ya ba analyse et pourquoi pas chaîne moko ya ba conseil na osenga na bino bo s'abonner massivement abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kusala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko bozwa bakiti na système bien batu mosusu balobaka yo bongo tozwara bakiti yango yo somela biso ba secret to ba ji somo bandeko bazwaka bakiti ovandi na yo na système moko ya bien otie mwa mai na seki mama moko ya États-Unis wana penza zalaka lova chou moko ya
tongo alela baby la donja alobi etoile tozwaka pe bakiti tovandaka totie pe bimela tomeli wana tolanda esomo. En tout cas merci beaucoup na mama na biso ya États-Unis. Botie mwa bakiti, botie mwa mai na bino, mwa sucré, mwa jus wana bozomelaka. Kote mosusu mwa nguba ezangaka te, mwa mbala, mwa popcorn, mwa biscuit to mwa chocolat ozoliaka ozomelaka. Kote mosusu pe ozolandaka émission na biso. Botia ba jeune bo partager pe ba commentaire to ba suggestion na bino e kosala biso oyo tolobaka toujours et encore tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo ekomi somo. Ebele ya batu mikolo oyo biso nyonso toyebi baby la donja azomona na te. Baby la donja akenda kamba pona batu oyo basambelaka na église kimbanguiste ne ebela batu balinga kokende kuna pona kosambela kozala vraiment en intimité avec Dieu ebele na bango bakendaka mais eza teke mutu nyonso tu penza koki kokota kuna te. Donc moi ba principe quand ndenge ezalaka na msala nyonso azambe ba principe ya mike ezangaka te pona kopesa nzambe na biso mwa lokumu mwa gloire. Sikoyo baby la donja pe akendaki na kamba. Sikoyo mituna ekomi nde ebele. Bandeko na recevoir ba message ebele yango na lobaki te na ko répondre moko te mais kozala bientôt ye to sali biso nyonso analyse yango na senga na bino analyse na bino ezala na yo nango na ba commentaire botie la biso ba analyse selon bino bomoni ndenge nini botie na ba commentaire ya mabende oto lobaka ya kofinga to ya koya koloba batu mosusu keno ozalo kutate to sala analyse. Donc botie bino na ba commentaire yanga na zulu baka bongo wana ekosunga pe batu mosusu. Sikoyo bandeko batu bazotuna baby la donja yango akendaki kamba ezaka pona ba makambo ya grâce luzolo ndenge esimbaki te yango akendaki na kamba pona kosambela pour que grâce luzolo azongela ye to ndenge nini. Bandeko oyo eza ba question na ngate eza ba question ya ba abonné ba question surtout ya ba fan ya baby la donja yango bazotuna parce que ebele ya batu c'est comme si surtout et après ba makambo o nyonso kobima o nyonso eutaki kobima o grâce o luna o baby donc ebele ya makambo ebimaki baye komona keno baby la donja ake kamba. Sikoyo ekomi kopesa mwa confusion na batu mosusu yango bazotuna balingi vraiment bayeba pourquoi akendaki kamba. Bon bandeko pona biso pona analyse na biso en tout cas premièrement na koyate koyebisa bino keno akendaki kamba kosambela pona problème boye te mais to sala na biso analyse. Premièrement bandeko biso nyonso toyebi eza na batu mosusu soki aza na problème ako préférer na ye peut-être problème wana asolana batu se refouler na problème ayebi ki non mututel asala kinga mabe to naza na musala te to na obota te to bazobalanga te to makambo voyage nanga ezo simba te atali ke non soki na vandinga moko peut-être opesanga ba souci mwa makasi ba stress moko ekoki koboma penga omoni mutu alobi te na lona solo na mutu na se refouler. Eza pe na batu mosusu omona zaka na même situation alobi non makambo yo nakende nanga ko priaka na église comme tozalaka na ba nini ba service ya église na biso soki chaque mardi to vendredi to samedi to dimanche na bando kendaka comme ça ba makambo nanga na exposa kango epa ya nzambe na église. Mais eza pe na batu mosusu ka na même situation omona a préféré na ye kino na okota jeûne et prière soki ya 3 jours soki ya 7 jours akomi kosambela jusqu'à ce que 7 jours na ye ekokokata soki nano azu solution te mais azaka na kondimake non na priaki. Eza pe na batu mosusu omona ke non soki naza nanga na problème na okende nanga montagne na okende ngomba kuna penza soki na sambeli nzambe
akorépondre nga okomona pe mutu soki vendredi soki samedi soki dimanche na moki tongo ye wana ke ngomba a prier soki journée mobimba ti ya kozongwa na ye pourquoi. Donc mutu na mutu azalaka na façon na ye ya kozwa ba solution na ba problème na bango. Eza pe na batu mosusu bandeko bazalaka que non ata za na problème te alobi kaka que non j'ai envie na kota na intimité na nzambe nanga na kota na mikotisa penza na intimité na nzambe nanga na sololaka na nzambe na se sentir vraiment côté ya nzambe. Omona mutu mosusu penza akoti na ye ba prière akomi kosambela to ba mosusu amoni ke makambo nyonso zokende nango bien alobi te na luningi kaka nazala na présence ya nzambe nakumisa kaka nzambe mpona bolamu oyo azosala na vie nanga parce que makambo nyonso na oseye ezokende nango bien. Omona pe mutu penza akoti pe na ba prière ake pe asambeli. Donc ezala mwa bongo koloba que non Baby Ladonja akendaki kamba mpona koprier makambo ya grâce luzolo. En tout cas de mon côté je ne pense même pas. Je ne pense pas parce que Baby Ladonja aza mwasi moko oyo aza na ba rêve na ye ebele. Aza na ba rêve ebele tango tokolaka mutu na mutu azalaka vraiment na ba rêve na ye. Oui c'est vrai mutu nyonso arrivaka bolingo arrivaka mariage mais à part mariage soki nano zu mariage te ezala na mwa ba rêve mosusu oyo mutu penza azalaka nango. Peut-être azo planifier que non na fongola soki studio nanga place plateau nanga na ko bando invitaka batu na osala ba émission nanga mutu aye to sali émission mutu mosusu alobi te konga na zana makambo ya théâtre nanga comme ça na salaka na zalaka mutu oyo bando produire ka ba film batu mosusu netika to monaki ba papa Yves Lubamba tango bando produire ba film ebele kilikili. Au moins peut-être moi projet à Baby Ladonja elle s'est dit non eza projet à munene o senganga mbongo e ko senganga discernement e ko senganga maturité sikoyo pona ye alobite maturité wana ko yaka boyete mbongo wana ko yaka boyete il faut na kende na kota na mozindo ya prière nzambe apesanga maturité apesanga maîtrise wana tango na kozala mutu munene productrice munene lobito après lobby. Il faut maturité et zalape ya munene na zalape ferme. Saint-Esprit a sale langangulu yango peut-être akendaki na nkamba. Donc tango akendaki na kamba wana bandeko pona Baby Ladonja akendaki pe ko prier ko sambela pona makambo na ye bandeko to yebi te ye moko ayebi mais koloba te ke non akendaki pona ko prier pona grâce luzolo. En tout cas je ne pense pas. Je ne pense pas akendaki vraiment kuna pona nga wana eza analyse à côté na nga ya bino pe bokoki kotia yango na ba commentaire. En tout cas de mon côté nga ndenge nazomonela makambo akendaki ko prier pona makambo na ye akendaki vraiment ko prier pona makambo na ye aza mwasi moko oyo azalaka na ba rêve ebele ata kosolola na bebe o comprendre ke aza mutu moko alingaka kosala pe eloko moko ya munene. Sikoyo mosusu eza ma projet na ya munene oyo tellement linga kosala ngome amoni ke ezo simba nango te. Elle s'est dit non nakoki kotika ka bongo chaque année nazo forsaka projet wana ezo simba te. Comme ça tout oyo na kende nanu kamba na kende nanu kosambela na kota nanu na mozindo peut-être situation wana peut-être projet wana ekosimba yango peut-être akenda kikuna mais koloba keno akendaki pona Baby na grâce luzolo. En tout cas je ne sais pas, je ne peux pas koya awana ya ko confirmer bino que non c'est vrai akendaki pona grâce luzolo o baza ensemble to baza ensemble tete wana ya lelo donc si je wana ezala nanu musika ezala nanu musika bandeko. Donc botia pe ba commentaire na bino ba suggestion na bino na ba commentaire bandeko. C'est vrai batu nyonso bamonaki bolingo ya grâce luzolo bamonaki na Baby Ladonja bamonaki neti ba ndenge nini ba love story bando tambola bomonaki mais bango moko kami balendi bayebi nini ozoleka bango moko kaka biso tokoya awa teke to ya ko confirmer à moins que ye Baby Ladonja to grâce luzolo ba lobi na biso ke confirmation de boyebo confirmer.
comme biso pe tolingaka ba preuve to ya pe na ba preuve que makambo ezande boye. Mais ka boye dans les vides en tout cas tokoya na biso te. Tokoya ko confirmer te. Tokoya vraiment ko confirmer te bandeko. Donc ezaka bongo. Baby la donja wa kendaki kamba pona kusambila pona grâce luzolo en tout cas je ne pense même pas. Bandeko kandenge boyebi biso na chaîne na biso ezalaka chaîne moko topesaka pe mwa toli. Tokosolola makambo na biso sujet na biso ekitoko mais mwa toli ezangaka te. Eza na bato mosusu batoli wana esungaka bango mingi. Tozwa déjà ba message ebele, tozwa vraiment ba appel ebele. Yango tosalaka donc ba effort na biso. Donc tosalaka ba émission totiaka mwa toli pour que esungaka pe bato mosusu. Ba mama ya mabala na bengi ba mama 3 fois ba mama ya mabala place nyonso bozolanda biso bozolanda chaîne na biso bino moko boyebi lelo weekend lelo samedi lobi dimanche mama mwasi ya libala avant de la ka téléphone te toyebi ke eza na ba mama ebele o basalaka au courant de la semaine okomona moto azosala di lundi au vendredi mosusu repos na ye ezaka samedi dimanche nde jour ya repos na ye sikoyo jour ya repos na yo mama apemaka na ye te kopema ya mama balobaka ezaka tango kende na mbeto oke kolala nde ezalaka kopema penza ya mama mais kopema boye ke non lelo parce que eza jour ya repos na nganga pe na mitikela na vanda mama azalaka bongo te parce que tango bando kende musala di lundi wana au vendredi ozalaki na tante ya kotorsionner ndako na yo ya kobongisa ndako na yo ya kosimba tous les 4 coins ya ndako na yo ozalaki na ta wana te siko lelo samedi plutôt ozana ndako ozana ozo benga repos na yo en tout cas mama na osenga yo na kombo nzambe mama ezalaka bien place ozo vanda propriété ezala teke salité ba désordre moko boye ezata na sens tete mama bongisaka ndako na yo lelo samedi ata soki ozala muto ba visiteur te on ne sait jamais makambo mususu koki kokwela yo bato baye na ndako na yo bakuti désordre moko pas possible eza neti ba makambo moko ya matanga ozana yo bato nyonso yebiki non mutu te la bela ki na ete bato nyonso baza bien mais okomika na pokwa boye baye ko benga yo ke mutu te la kufi soki papa na yo akufi ndako na yo déjà désordre il faut tia matanga siko tango zolelaka bato mosusu bavazia baya kobongisa ndako na yo erosimba te yango mona bato ebele bafingaka mwasi ya ndako mwasi yo salite tala zaki na matanga ndako na ye kutu mbeto okotala yango defate alors na sengi na bino ba mama na kombo nzambe soki oza mwana jour na yo a repos yebike lelo samedi za jour na nga repos c'est vrai que tu kopema na yo ko se reposer ata 3 heures du temps na journée tango kolamuka ata 16 heures ata 17 heures banda salongo na ndako na yo banda ko bongisa kazwa ata 4 heures du temps to 5 heures du temps penza ovandeli ndako na yo obongisi otali bilamba oyo esi ekuba bilamba moko koki kolata ngo lisusu te to koki kokaba ngo lisusu te en tout cas bwaka ngo tika espace na ndako na yo mwa mupepe moko boye ya sika ekotaka bongisa ndako 5 heures du temps déjà eza nango ebele soki oza na mwasi moko ya 2 chambres to 3 chambres oki kobongisa na 5 heures du temps kaka oza concentré keko coin oyo kwepeke coin oyo osimbi koto oyo omona na 5 heures du temps en tout cas osilisa kobongisa ndako na yo bongisaka ndako na yo mama tala toilette na yo nika toilette tala cuisine na yo bongisaka basani bongisaka bazungu mosusu omona si échanger couleur soki nzungu si échanger couleur mama na osenga yo surtout na kombo nzambe na système moko ya bien kende nika banzungu na yo batu soki bayata na ndako na yo bamoni ke banzungu oyo ezalaka ya sika bolambela banzungu oyo te mais yo moko na mutema na yo yebi ke tolambela kango nga moko na nika kango donc wana esalaka pe moi respect ya ndako pesaka pe mwa kilo ya yo mwasi vraiment ya mabala bandeko oyo kaka mwa toli topesaka esungaka pe biso
ekosunga pe bino na système moko ya otolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko botia ba moi j'aime na bino, botia ba commentaire na bino na système moko ya bien toboya kande mafinga. Awa to finga kate chaîne na biso ezalaka vraiment chaîne ya bana ya Nzambe. Kandenge na lobaka ezana batu mosusu oyo batalaka ba émission mbangu alioki ata makamute. Yango na ningi na récapituler bino mbangu kandenge ezalaka na système moko ya bien. Pona sujet na biso ebele ya batu bazotuna soki baby la donja akendaki kamba pona kosambela pona makambo eyo ezoleka entre ye na Grâce Luzolo. Yango bandeko tosaleli analyse soki olingi olandela analyse na biso na système moko ya bien zonga na video na ebandeli en tout cas okoyoka histoire nyonso na système ya kitoko. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi nasuka ya EP